Bonsoir, bonsoir, bonjour peuple de Dieu. Bonsoir, bonsoir bana Nzambe. Bonsoir, bonjour libota na bana Nzambe. Na pesi tata Nzambe merci. Ngai bomona musana tata Nzambe na komba mamela Jonathan Bona oza sala susu musala oyo Nzambe atinanga na sena moi. Na ko partager na bino lelo au le 25 mai 2026 toza déjà na ba tokomba lerni tokomba ba 20h03 minutes na ko kabola bino bolamu o tata Nzambe apesaki ngai. Na tondi tikete na kumisa Nzambe tata modimo mosanto Nzambe na kembo tata nkolo Yesu Masiya tata mokeli na ye ko adoro na ye ko kumisa Nzambe mokeli na likolo na se Nzambe bakoko na biso Nzambe oyo kelaki univers lobaki nango zali Nzambe na univers yo lobaki nango zali Nzambe na mavula nyonso éternel et Dieu yo lobaki nango zali Dieu tout puissant Seigneur notre Dieu yo lobaki na ngai ozali Dieu des choses impossibles Nzambe na ye ko invoquer yo molimo na elata ngai po te na ko partager bolamu oyo pesaki ngai pa ya peuple na pa ya bana na yo Nzambe ngai na loba tozwa contrôle na ngai lobela bana na yo natiki motu nyonso to kolanda video ono maboko no Père éternel lokumu pe kembo nyonso masanjoli ezonge pa na Nzambe na bomoi na sengi bona kombo na tata na mwana molimo santo Nzambe ozala mopanga ya victoire ya moko na moko kolandanga na poko na lelo Seigneur Jésus ozala mopanga ya victoire na problème moko na moko kolandanga na poko na lelo Saint-Esprit ozala mopanga ya victoire na mutu moko na moko kozwa occasion kotala video Nzambe ozali mopanga ya victoire bombo na biso na sengi na kombo na tata na mwana molimo santo alléluia 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 merci Seigneur notre Dieu. Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Pourquoi malam, boutou malam, place notre besoin, beaucoup d'occasions à Kolandangai, moi, na musana tata Nzambe na kombo mama la Jonathan. Biso atoza déjà, le lo sala ki biso le lo moi makasi Nzambe pambola biso na moi moko makasi le 25 mai 2026. Otakandi botandi na zabu ba mai bozo mona boza mitoki nazo toka na ndenge moko mukete. Mais naza na choite na komisi Nzambe na bolamu na ye ezala moi ezala moto ezala malili to komisa Nzambe Nzambe mutasalaki ba existence ya biloko wana nyonso to bona ko kabana bino bolamu na tata Nzambe lelo ezali férié pona ba travailleurs nyonso to na biso nyoto to sala ka misala lelo ezali mokola férié yango toza na ndako mais na ba ope bazali ko sala tikite Nzambe abatela bino na ba place ya misala bozwami bana Nzambe na ko partager na bino bolamu oyo tata Nzambe apesaki ngai na mois oyo le 9 mai 2026 Nzambe apesinga bolamu oyo bolamu wana na koka ko komango même pas na kati na livre na ngai ona komaka parce que ti lelo bolamu wana eza na kati na nga fresh na koka même pas ko komango de na lamukaki parce que bolamu onga na monaki elekelaki ngai bande ko bo comprendre nga nazotoka mingi na bana ko pangusa mwa mingi mo eleki makasi to komi na 20 mai mo ezaka kongenga kuna na libanda Nzamba lola zolo kuma sanjoli bande ko na biso ezali pasi ezali mawa message ezali pona o musali na Nzambo za kuna libanda ko zoka zota na ngai message ezali pona o servante serviteur mo ko zoka na libanda pona kotala pona ko zo message o message ezali pona bana Nzambe nyonso to na sena mo na bino nyonso bo sabona atikete Nzamba pambola biso richement na ba message ya bopote toza na mayele pote to kangwama soki Nzamba reveli biso mabomba ote toza ya kokufa toza na pasi tokota na message na biso ya lelo ozali bolamu tata Nzambe apesi ngai le 9 mai 2026 nalalaki na butu comme d'habitude ndenge nalalaka pongi nde tokenda kolala pongi ndenge yo pozo tala ngande ko mwasi ndeko mbalo kenda kolala pongi toyebaka te nini kolekela biso na kati na sena pongi Nzambe lokuma sanjoli ezongi pa naye bandeko na nga nakenda kolala comme d'habitude nazomona ndenge na obandela te bandeko na nga nakenda Saint-Esprit pesanga makasi napesa message pa bana na pote motu moko akangwama pote motu moko abika yango Bible lobi na biso tozali kokufa po toyebi te albi mon peuple périt par manque de connaissance soki Nzambe apesi biso ba connaissance oyo te biso no tozali kokufa soki Nzambe alakisi biso mabomba mi ote eza pasi pona biso bato na sena moi awa na kota na message na biso lelo Nzambe molimo santo afungola mutu moko na moko mato ya molimo miso ya molimo pona comprendre message bande ko na botande na otoka ono tu mutoki kana mutoki nazotoka makasi moto eleki makasi
mulungi leki makasi na biso awa moi esali biso pena lelo ya makasi nzambe azala kobota nde nazo transpire bokipi wana te bolanda message oyo nzambe apesi na biso so mpe nabaki nalata sengle mama elaje olati sengle mpo na nini moi ezobomanga mitika nakanga kaka nzoto boye na ndenge oyo nalateli nzambe azwa lokuma sanjoli nango nyonso nzambe atindaki biso na mokili bolumbu tokozonga bolumbu tobombaka nzoto mpo tobomba nzoto entre biso na biso bato me liboso na nzambe tozalaka apolele nzambe azwa lokuma sanjoli bandeko tokota na message oyo nzambe apesi nga le 9 mai 2026 na 4 na butu nakoka meme pas kolamuka po te nakoma lere comme ndenge nakomaka lere comme d'habitude nzambe yokela biso mawa nzambe elimbisa bana na yo esalaki nga pasi mpe mawa mingi na motema nalali na butu nde nakendeka kolala nzambe abimisi nga na molimo mamelaje nzambe abimisaki na molimo ezalaka na makasi na ngai te ezalaka na plan na ngai te ezalaka na kibomoto na ngai te mpe na mayele na ngai te ezalaka ngolu na nzambe mpe nguya na nzambe ndenge asalelaka ngai nalali na butu le 9 mai 2026 namona nzambe abimisi nga na molimo nasi nasala bino baoyo basabona awa kala napesa bino deja baexplication ya ndenge ya kobima na molimo na ndenge ya kozwa révélation na ndenge ya kolota badifference nini ya biloko wana ezali mpo nazoloba na bino nzambe abimisi nga na molimo namona na mikomi na place moko boye place yango nakomi babimisi ngai nabimi mpenza kaka ngai moko nayebi keno nzambe na kati mpe ya molimo namoni keno naza susu na place nazalaka te nzambe abimisi ngai na esprit liboso na ngai namona ndeko mwasi moko avandi wana ndeko mwasi wana azalaki ya kokonda makasi ndeko mwasi wana akondaki makasi akondi mpenza makasi nde tomonaka bolimbisa ngai na bandeko baza na maladi oyo nde tomonaka bato babelaka maladi ya 4 lettres akomaki mpenza mokeleke te mpenza moke sikoyo na nzoto na ye nyonso te esali bacercle banoir do mwindu mpenza esali boye bacercle banoir do mwindu mpenza na nzoto ya mwana mwasi azalaki neti mwa moto ashokola sikoyo esali banzoto bacercle noir nzoto mobimba esali bacercle akomi lokola mungusu oyo bakausa akomi lokola ngolo oyo bakausa nga sikole nzambe abimisi nga na molimo liboso na ye kaka nabimi kaka liboso ya mwana mwasi wana na mawa namoni yo ozobela botika nga nabondela mpona bana nzambe tose précipitaka te mpona kosambela mpona bato maladi bana nzambe tose précipitaka te oyo nafungoli parenthèse mpona kobondela mpona motu moko songolo avant kobondela mpona motu azali kobela totunaka volonté nzambe avant kobondela mpona motu moko aza na situation songolo oyo elekeli ye mayele oko abengi yo bia atuni yo asengi yo bondela totunaka nano volonté ya nzambe nakangi parenthèse oyo ezalaki parenthèse nafungolaki mpona yo moto ozolanda ngai mpona mosala na nzambe mpona mwana nzambe mpona motu moko songolo mpona biso nyonso mpona ngai moko le nzambe abimisi nga na moli nabimi liboso ya mwana mwasi wana namoni azobela akondi makasi maladi yango banda kobela ezalaki sida te bokoyoka kombo ya maladi banda kobela awa le namoni nayoki mpasi na motema nga bibo tika te tokanga miso nabondela mpo na yo nzambe abikisa yo wana nzambe abimisi nga na boye malaka mona oloba lani nzambe ameminga quelque part liboso ya mwana mwasi moko banda kobela akomi lokola mungusa kokauka akomi lokola ngolo bakausa biso no toana mboka to ebineni bambisi wana ndenge ezala eta ya mbiso ndenge nzoto ya mwana mwasi wana ekomaki nga na mawa nazaki na kati na motema na bino nabondela mpo na ye nakangi misu na ngai na molimo nakangi misu nazobonda me misu nanga mosusu efungwami kaka kuna su na molimo misu nanga bomoto ekangami ale nalalaki nzambe abimisi nga na molimo me kuna na molimo nabandi kangi susu misu mosusu ya molimo nabandi kobondela me misu mosusu ezalaki polele ya ngai naloba nazalaki na 3 misu pourquoi nazalaki na 3 misu nazali na corps âme esprit le nakangi misu nanga ya nzoto oyo misu nanga ya âme ekibimi kuna na molimo ezali komona mwana mwasi wana siko le nakangi misu na ngai ya ame nali kobondela epai ya nzambe siko misu na ngai ya esprit na ngai efungwami ezali komona mwana mwasi wana misu na ngai ya esprit ali komona mwana mwasi wana me ngai nakangi misu na ngai ya ame nazobondela mpo na ye nazobonda siko na misu na ngai molimo ya esprit efungwamaki nazomona mwana mwasi wana azotala ngai azoyoka mawa
Yezo ye bateke nga nazomona ye. Mais na misu nanga mosusu na ba 3 misu nga naza nango parce que naza na corps na âme na esprit. Nazomona ye. Na bondeli na lobi amen. Makambo zo lekela nga le nzamba bibisinga na kati na esprit. Ezali enseignement bolamu pona ezali pona bolamu pona ngai. Ni na yokaki mawa pona moni mutana maladi. Na bondeli sili ye minzu lenga na kangaki misu ya zotala ngai akangaki misu te. Azo yokela nga mawa pourquoi nazo bondela pona ye. Na lobi amen amen. Le na lobi amen na fungola misu nga bibongo yokangi misu te pona nini. Azo talanga bandi koseka. Koseka mwana mwasi wana ndeko mwasi banda koseka. Eza koseka moko ya mawate, ya esengote, koseka moko ya pasi. Bato msusu basekaka na pasi. Nga naza moko ya muto na sekaka na pasi. Mamela jazali mutu nazali moko ya bato o to kanta koseka ezalaka pona mutu na esengote. Koseka ya pasi ezalaka. Koseka ya monkeri ezalaka. Koseka ya litioli ezalaka. Koseka ya pasi ezalaka. Ngai mamelaja nazali mutu moko na sekaka na pasi. Soki pasi moko elekinga makasi. Soki mai na misu na ngai bimite na sekaka. Me koseka moko ya pasi. Mwana mwasa na le koseka nga koseka ya pasi. Na tuni ozo seka nini? Abi maladi onga nazobela. Eza pasi pe mawa. Bande koboka révélation oyo. To continue na yango. Abi maladi onga nazobela, docteur akosilisa yango te. Kisi moko te na sena moyo kosilisa yango te. Maladi onga nazobela, prière moko te kosisa maladi oyo. Maladi onga nazobela, kaka nga moko na osisa maladi oyo. Na bisiko maladi yango eza pona nini? Alobi nzambe ata nzambe akoko bikisa nga na maladi oyo te. Nzambe akoko bikisa na maladi, wana tozo solangana na esprit, message opona pesa bino bana nzambe. Après ça continue. Abi maladi oyo zo mona ngana be esalinga batashi ozo mona libanda tina kati ya mutema na ngamo be la zolo be sali batashi na kati ya mutema na ye misu na nga esprit fungwa be percé tina kati ya nzoto mwana mwasi wana nazali ko mona mutema na ye pe sali ba cercle noir no mutema mobimba na kati na ye mobimba ko tout comme libanda esali ba cercle noir maladi wana mutu mo ezali kaka ko kondisa ye ti mwana mwasi na komi lokwa mbisa okauka mwana mwasi na comparer a komi lokola bato babela ka maladi ya 4 lettres. Mwana mwasa na komi na nzoto lokola o likaku bakausa. Mwana mwasa na komi na nzoto lokola ngolo bakausa, lokola munguso bakausa. Siko na nzoto mobimbe sali ba cercle noir ebandi na kata mutema nae. O mutema ezaka na kata bato, mutema ya mwana mwasa na esali ba cercle noir. Mwana mwasa na continue na koyebisa ngai. Albi moni maladi nanga onazobela. Nga moko ndefuna bikisa maladi oyo. Nga moko nazali auteur ya maladi oyo. Prière na yo te kosilisa maladi oyo. Kisi ya mutu moko te kosilisa maladi oyo. Nzamba ko bikisa nga na maladi oyo te. Na bisiko maladi yango za nini? Oh nzambe na lola nzambe na Israël. Merci pour na ba révélation. Mwana mwasa na continue kosolanga na kati na esprit nzamba bimisaki. Abi maladi nazobela parce que naza mutema ya likundu. Nazali lelo lobi nanga mutema na yoki mabe moko makasi. Abi maladi nazobela po naza mutema likundu contre bato. Na yoki la kabatu mutema mabe. Na yoki la batu zuwa. Na yoki bino batu oyo boyoke la kabatu mutema mabe. Soki nzamba pamboli muninga. Soki nzamba tumboli muninga. Soki nzamba abenir mutu na musala na iloko moko songolo. Bino bato boyokela ka bato mitema mabe. Bino bato bozana mitema makundu envers bato. Na kati na ba famille, na kati na ba société, na kati na ba église, na kati na bandako mabala na bana na mibali na basi boyokela ka baninga mitema mabe, botika mitema mabe. Ki mitema likundu envers baninga ebelisaka bato malade oko ke na hôpital bakomona solution te. Bakosala ba examen ya ndenge na ndenge. Bakotikala komona solution maladi wana te. Bakotikala komona source ya maladi wana te. Basali na nzambe bako prier ya ndenge na ndenge maladi wana kolongwa te. Nzoka te kozala ki mutema ya likundu ebelisaka. Yango tozo mona ka bato musu bazobela ba maladi oyo ezanga kombo ba maladi o bapesi bakisi ti kisi elembi nzoto akoti na samabele boko pointe ba docteur ba traiter malamu te boko pointe ba sali na nzambe ba sambeli pona mutu wana te nzoka te ye moko azali cause ya source ya maladi na ye bato bele bazali ko bela maladi incurable na sena moyo bango moko bazali ba auteur bango moko bazali ba source ya ba maladi na bango
bango moko bazali ba source ba problème ezali koleka na ba vie na bango wana nzamba la kisinga pona maladi na nzoto mutu azali na mutema ya likundu mutela likundu envers baninga ebelisaka oyo nzamba la kisinga kaka mutabeli ekokoza la point contraire okoko kutana makambo ka mabe na nzela na yo okoko kutana makambo ebele parce que yo zalaka na mutema likundu vers bato parce que yo zalaka mutema mabe envers bato bandeko bozaka mitema makundu ndeko mwasa na bi muteba likundu na ngandi mutesalinga maladi oyo abi hôpital ko bikisa maladi wana te prière moko te ko bikisa maladi wana nzamba ko bikisa maladi wana te maladi wana ekozala auto guérir à partir ya yemoko ndeko bolimbisa ngai maladi na ye onde kwa na mwasi azobela alors ekozala auto guérir soki yemoko alongoli ki mutama bien vers bato oyo ezalaki bolamu oyo nzambe alakisi ngai mpo te na partage na bino bana nzambe oyo ezalaki message oyo nzambe apesi ngai mpo te na partage na se na moi na bana na se na moi ekoleka na 4 jours nazonika mino na kati na toilette mulemo bandi koloba na ngai ki mutema ya mabe ezalaka na age te mwana moke pa koza na mutema likundu envers baninga mulimo zo solanga na lalite na kati na toilette alobi ki mutema ya mabe bato bazana mitema mabe ki mutema mabe eza na age te mwana muke akoza pe na likundu mwana muke akoza na likundu jeune garçon akoza na likundu ba âge avancé tina ba âge nyonso tu mulima lobi na ngai wana na lalite na zo sukola mino alobi ki mutema ya mabe ki mutema likundu eponi âge te ezalaka pe na âge moko te bino bandeko oboza na mitema makundu envers bato bino abatu bolinga kozala bozala kaka lokola bato wana mutema likundu eza nini mutema likundu na benga ngo na Saint Esprit sunga ngai mutema likundu eza ki racisme spirituel voilà to tiango na ndenge wana envers bato ezali ki racisme spirituel ezali nini dès que racisme wana nazali koloba ya ki mutema likundu envers bato ezali bato o balingi bazana eloko oyo muninga zana ngo me yaza nango te akoti yango mutema likundu nzamba pamboli muninga na musala ye akomi mutema mabe pourquoi muninga zwi musala wana nzamba pamboli muninga naloba na nini na kozwa mwa bilanga nasaka bilanga ne zobota malamu mutu aye bilanga zobota malamu te akomi mutema likundu na bilanga muninga eze eloko moko songo eloko quelconque o nzamba tiena liboko ya mutu mususu mais mutu wana koko aza nango te bato mususu baza mutema likundu na baninga pamba te muninga za kitoko makasi koleka mais nzambe mutakelaki bato nyonso tu yango bozo mwana ka bato mususu bazo belaka maladi o batke de hôpital bato ba prière ba koti tie memie na mabele o basala nzambe balokuta te bota la révélation boy soki nzamba révéler biso te to yeba eloko moko te ngana yokaki mawa na se précipiter pona sambela bika na bondeli abikite mbala moko afungoli monoko bandi ko yebisa ngai bino bato bozaka mitema makundu na bavia bato bino bato boyina bato sans raison nzamba apesaka mutu na tango na ye eza lokola ngonga ya bakonga ya montre ngonga moko na moko elekanaka ba numero moko na moko na tango nango likonga koleka na 12 heures pona bato ya 12 heures likonga koleka na 1 heure pona bato ya 1 heure likonga koleka na 14 heures pona bato ya 14 heures likonga koleka na 15 heures pona bato likonga ne tournaka ndenge nzamba apambolaka mutu na mutu yo soki nzamba apambolo na 14 heures te zela peut-être nzamba akopambola na 18 heures bien à 16 heures kozala mutema likundu pa bato te ba msusu bazwa ba makundu pa bato parce que nini muninga na botaka aboti mwasa aboti mobala donc baninga msusu bazeli ba makundu ba msusu nzamba pamboli bango babandi ko sala musala ya nzambe avant batiele mutema likundu weba mitema makundu na bino botiela bato ebelisaka maladi soki yo muto kotala nga na mukona lelo osala mutema likundu epa envers mutu moko luka mutu ana senga bolimbisi soko koko benga senga bolimbisi pa nzambe weba ke mutema ya likundu mutema bien vis-à-vis ya bato ebelisaka maladi incurable ebelisaka maladi ko memoti na kati na cimetière ebelisaka maladi ko memoti na kati ya situation moko bato babosa na kotala yo nzoto ole na moni muninga mwasa na ndinga ko nzoto ozeloko pamba bande ko to banga nzambe
tolonga mitema makundu tolonga mitema be envers bato muto oyebi te muto aleka na nzela na te yo lati motema likundu yebake motema likundu no lataka epai ya bato eobeliso maladi moko kozanga yo ezanga okimia bamususu bokotana makamba malade ba tension yo tension madakaka oso sala check up ya motema na yo oso sala check up ya vie na yo oso sala bilan ya vie na est-ce que ozalaka motema ya pembe na baninga yo mususu makila esila kaka na nzoto makila esila okonga kaka bazongisa ko makila est-ce que oso sala bilan ya nzoto na yo bato bele bazobela ba maladi bazomona solution te tomeka kosukola mitema na biso longola ki mutema mabe envers baninga longola ki mutema mabe vis-à-vis ya baninga muninga moko ali koteka biloko ne loke malamu yo zwi mutema likundu olatis na kati kuna pezo kende kolia fufu na mutu wana pezo kende na ndako ya mutu wana yesa le sava yebaki ko bela maladi moko kozali biso kimia na nzoto pe maladi wana ko memona lwa to luka ko bongisa le tozana kati na bomoyi nabi ke biso nyonso suka nyonso to okufa me luka okufa na santé ya malamu kokufa na mabete kokufa na batashi ya mwindo na mutema na yote parce que likundu ane ebelisaka maladi ki mutema mabe vis-à-vis na bato mikitema mabe vis-à-vis ya biloko baninga ebelisaka maladi ozalaki bolamu tata nzambe apesaki ngai e mutema mabe ya likundango eponi age te bana mikepe bakoza maladi donc wana na sali na kati na toilette après 4 jours kozwa message nazo sukola munoko mulibo ezoloba na ngai ki mutema mabe ki mutema ya likundu eza na age te nzambe ayokela biso mawa mutu nyonso to akotala message oyo bopartage mpa bandeko na biso nitokomela bango bosukola mitema na bino bosukola mitema ya bato eza mabe makasi mutema ya ndeko mwasi wana mutema ya mwana mwasi ekoma batashi ya mwindu ya minene mwindu lokola telefone oyo tina nzoto na libana lopuso na munoko nazoloba na ngai ni malade au docteur moko ta ko bikisango prière moko te ko bikisango nzambe pa ko bikisa malade te ngai moko funa nazala autoproclamer na ba ko longola mabena mais yepe mutango aboye ko longola mabena kati na motema o ezala ki bulamu na tata nzambe to misukola mitema na biso to boya masumu to tika mutema kwa envier baninga mutema likundu ezalaka bato bazali ko envier via baninga bato bali ko envier ba beauté ya baninga mususu bato bazali ko envier biloko nzamba apamboli baninga nzamba apambola ka mutu na ngonga nae nzamba apesaka mutu na ngonga nae nzamba sala mutu moko na moko ngolu message yokomela bandeko nyonso to merci na bandeko nyonso bali ko partager ba message eza bolamu po nzamba ali kopesa ngana bomba yango te ya petinda kinga lobi na ngana tio na kati na bilanga nanga po selanga o ezali ndenga bilanga ngana sela kanzabe na nzela na YouTube tikete komela bambota nyonso to ekomela peuple de Dieu nyonso place bozwami na basali na nzambe tozala kana précipitation te ya kobondela bata maladi tozala kana précipitation te ya kokende kobondela yo ebili kambu ya o alekaki nango te toyo kaka soki nzamba apesi permission bondela pona mutu bondela tozala kana na kosala lokoso bien précis kozala na presi ya kobondela pona malade batu te ozala ki bolama tata nzambe tikete botia ba message na kati na église na bino botia ngo na kati na ba chaîne na bino ya YouTube ba abonné na bino ba vérité oyo bo partager ngo basali na nzambe nyonso to mutu nyonso akozwa message oyo na sengi na bino bana nzambe botia ngo na ba église na bino po ete kangola batebele bazana ko na kati na ba église bazana mitema makundu pona ba vis-à-vis bandeko na bango pona o bolamu nzambe azopesa mutu na mutu za na tour na yo ozalaki bolamu na tata nzambe tikete nzambe molio mo santo a fait comprendre bino message oyo esalaki nganzo te maleli pe pasi to sukola mitema liwezo tambwa na biso partout ndepe na za aliwe pe za na ngai eza na yo pe mutu ozotala ngai ebetaka porte pa ya mutu nyonso to me tokufa na mitema makundu te nzambe asukola biso tete nzambe na bule asukola bino mukolo mususu nzamba Yesu masi alobaki na ngai ba ono tu bandimelaki ngai na bakufaki na ngai ne kulusu pe basekwa ke longo na ngai yebake ndimela Yesu mkesu masia okufaki na elongo pe kusekwa na elongo o ezalaki bolamu na tata sikete tata nzambe abatela protéger moko na moko place bozwami na ba famille na bino na ba foyer na bino Saint Esprit asosolisa bino message o bandeko bana nzambe bozo ba message o bote yango na bakati na église na bino nyoso to message o koma batu balongola ki mitema likundu ebelisaka
nzamba bule nzamba bakoko na biso abatela mabota na bino abomba moko na moko place bozwami na bolingo na ngolu na ye. Bye bye, bye bye.